Deuxièmement, pour nous reconnaître, pour Mokilié Banga, c'est Bellevie Kandi. En tout cas. Selon Papa Lianzi, qu'est-ce que Bellevie a apporté dans le théâtre à Congo? Oui, en tout cas, biso na yeto sa musa mokote. Oh mais bozo sa musa mokote ndenge nini bino nyonso boza ba comédien. Biso toza produit yaza producteur. OK, yaza productrice. Tumsu na yoka pasi moko nagenda tournage moko pa producteur moko pe actrice na zo pe ya munena sala kombo pe. Producteur wana zo bise avant d'être mabe nini ceinture ya pantalon. Te ya jupe. Ya sous-vêtement. OK. Producteur wana ga oh yo kingandi. Oh bon ça ni sous-vêtement na salito wana olaksaba. O pe yango pe o bundo sali kombo na mto ago fingo to mona pe. O finga ba sali émission yo na ye lokote maliki na te va fingi yo hein. Souci n'est pas que nous avons dénigré. Très bien. Mais si on a né Moutouana, il y a le côté. Mais tu as parlé à élément mon qu'on a kangi au lobby précédé, zala poli, zala patient, zala ndima nyonso oyo okutana nango. Est-ce que aujourd'hui Babilo Kouana na théâtre eza dessous sur la place? Ce qui n'a les gars na place c'est belle vie. Les insultes na réseaux sociaux na regard na bino ba comédien ata ba fingi yote, mais lorsqu'on touche na ba collègue na yo, comment sentez-vous? Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, bah, mourir à émission Le Code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Le travail m'a encore appelé. Aujourd'hui, je vous avais promis que Mikolo au Top Media Télévision, vraiment, on va afficher dans Italie les artistes de mon pays. Biso Tozali Baye Tokendaka vers les artistes, Tozu Toche Bango en valeur, Toche Bango na miroir, Tosaleli Bango promotion, Toteki Lisusu encore une fois Moussala Nabango. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir et à recevoir pour vous le monsieur que vous avez tant demandé. Nakombo ya nalinga kobenga Lia. Donc papa Lia au Binonio so Boyebi, un francophone perdu au Congo. Lingala donc à Lobango par rapport à Nenge Kazala na Congo, mais sinon en réalité, il y a beaucoup plus la langue française. En tout cas, expérience ensemble. Et il a accepté tout cela pour un parcours. Il a accepté tout ça d'une manière propre. Il a accepté de partager encore expérience d'un parcours ensemble avec nous. Top Media Télévision. Tosengi, merci. Alors, pour commencer cette émission, je dirais un grand merci à Yanono qui est derrière la caméra. Un grand merci parce qu'il est en train de réaliser cette émission avec son petit Gibson Asake Azo assisté à la réalisation de l'émission. Je dirais un grand merci à toutes les personnes qui auront l'occasion de regarder l'émission. De près ou de loin, nous vous aimons. Nzambe Azala Nabino, maman Yvonne Longombo, maman Yvonne, en tout cas que les bons dieux vous bénissent, maman Émilie Setimaïnga, maman Déborah Lubanda, maman Jomita de mon cœur, maman Fifi, maman Apôtre, que les bons dieux vous bénissent. Un grand merci à maman Diasonam, à la mère de plaisir. Un grand merci à Marie Tabor, à l'impératrice. Un grand merci à Nyonso Bakozoli Bakou Yakolanda émission au base Londres Nyonso. La maman chérie à moi aussi, maman José Loussadissou. Ya Sylvie John Jolie, maman Patience, vous êtes tellement ébélé au Bolinga émission Le Code de bonne conduite. Moi Tadi Ngalapa, je vous salue au nom de Dieu. La Bellevie Télévision, nous avons un film na Combo, il y a Mon Église. Mon Église Oyo. Un film écrit par Ya Belinda. Nakanisi a toché la bino extrait et c'est pour cette raison que je suis allé chercher les acteurs, les participants. Il y a projet Wana Otozana ya Papa Lia Nakanisi Tokoluka Moeto partager expérience ensemble avec moi. Ya non ce qui le langage moko avec Asake Tozongi Nanzela machine Tozo extra film et puis on se retrouve tout justement après. Suivons. Alléluia. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Maintenant, tu comme na tangoyo, to lingi to yamba mo sengeli na biso
na lingomba na nkolo esengeli tokomi na tango esengeli tobenga mosali na Nzambe. Bandi bapel poya yokanga to bandi appel na sali bapel ba 100 euros ba 100 dollars ba blog belé tala 200 euros to kosenga mikolomi bale ya mindele. Pardon? Makolomi bale ya mindele. Merci. Soir. Merci beaucoup ma sœur. Yo ebisanga mama na ye tala eloko ebiki. Omoni chaka bala no so na ye mama omoni ta o comprendre te pinga. Siko yo zwanga nde na vande yo zwanga na identité bana ngato zwanga mama. Kasi so bala ba so omoni mama omoni bana ti. Na c'est une négociation. Là c'est ça. C'est ça. Yo la famille. Ah mais c'est quoi yo. Na botia yo. Opété na buga bakiti kasi na buga bakiti. Mais au popolana jipina na kolongolo pe bilamba nga na kolongolo bilamba omona mutakala na ngai omona ngo Maman Étoile, est-ce que vous habitez dans classe? Assemble la biswa. Non peut na bandi mignon sauté. Bongo Esther, vous habitez. Bon to samela bango ka awa. Papa, ya ko pistonner bisoti. Yo no mi boma pona ko fanzalo mi boma pona mobali. Pona Patrick. Mulimo za wapi? Mulimo za wapi? Mtakao za wapi? Mulimo za wapi? j'étais tu vois que ça Si je comprends bien, Maramboye est en église, vous êtes au courant. Maramboye est en église, je ne suis pas au courant. Finganga, je ne travaille pas, je suis un chômeur, sans emploi, sans avenir. Finganga. Finganga. mais oui nakosilika c'est parce que pona kopesa dino orphelin hein orphelin wana bato mosusu basaya kosunga kaka yo mutu akosunga bango. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur cette émission. Na plateau Nabino, il y a l'écho de bonne conduite. Nzambe Azaloku Nzambe Azala Nabino Bisika Nyonso donc Zwami Bino. Je pense que vous avez compris que le décor est changé. Je ne suis plus seul, je suis avec mon invité déjà. Mais l'intégralité à filmer oh, si vous voulez bien suivre ceux qui ont besoin de profiter de la merveille à filmer Oyo. Bokende na Bellevue télévision bokota la intégralité à filmer on a du début Tibisi Kaboni et commis en tout cas mon église un bon film ezo édifié ezo teya ezali na ba leçon ebele n'est-ce pas Madame Noémie, je te salue, Bisika de Zwamio. Madame Noémie Ngalapa, je te salue, Bisika de Zwamio. Rourou, Roukia de mon cœur. Que les dieux d'ici là monayo, maman Nadine, maman Esther Mboudi Nzambe Azala Nabino, elle s'appelle ma conseillère principale, Neftali, en tout cas je te salue, Big dédicace à toi, ma conseillère, mon ami de tout le temps, Neftali, en tout cas un grand merci pour notre passage conseil Nabino. Il y a des choses qu'on ne peut jamais oublier dans la vie, maman Neftali, donc voilà, on peut tout faire, sauf ça, je ne peux jamais donc oublier. Je suis avec Lia, déjà dans le plateau Awa. Papa Lia, bonjour. Ah oui, bonjour. Bonne santé. Oui, je suis bien par la grâce de Dieu. Ah ok. Kolinga, émission Auto Salon na langue ni on peut faire ça même en français. Hein. On peut faire ça même en français.
Si pas même en français, on peut faire ça bilingue. 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 On fait ça bilingue ou bien bilingue? Voilà, bonne santé d'abord. Oui, je suis bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Dieu m'a protégé, Dieu m'a révélé, Dieu, tout. Je suis bien, je suis très bien. Est-ce que le transport était facile pour vous? Non, le transport était difficile parce que, en tout cas, bon, Banzela, Dengue Bazo, Bétoniango. Continuons en français, ça fait quelque chose de bien comme ça. Ah oui, je continue en français, oui. Comme on bétonne la rue, on est en train de bétonner ça, partout. En tout cas, le transport, c'était difficile. C'était difficile. Mais au moins, tu es arrivé. Ah oui, au moins, je suis déjà au plateau. Pour faire mon émission. Voilà. Lianzi. Ok. Ah oui. Et ça dit vrai comme non? Non. Liandi. C'est ton vrai nom, Liandi? Non, c'est pas mon vrai nom. Liandi, c'est le nom de scène. C'est le nom de scène. C'est le nom de scène. Le nom de scène. Mon vrai nom, Désiré Mboba. Ah, Désiré Mboba. Désiré Mboba. Ah, Désiré Mboba. Désiré Mboba, là déjà, c'est vous êtes Désiré Mboba. Et là, quoi il y a République démocratique? Je suis de Bandundu, je suis Moussoukou 100% des pères et des mères. 100%, je suis, en tout cas, Pangi plus Pangi est égal à Pangi. Je suis Soukou 100% des pères et des mères, comme au président Ilombe, comme Yannono Yandimos, comme en tout cas Météo, comme Péasona Mathieu Matondo Matéa, comme. Père de combien d'enfants déjà? Je suis père de beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Mais il y a quand même un nombre exact. En tout cas, c'est beaucoup d'enfants. Exact et beaucoup. Mais vous êtes aussi un homme marié? Oui, je suis marié, père des enfants, l'homme des femmes. Ça veut dire quoi? Père des enfants et l'homme des femmes, ça veut dire mais quoi? Papa n'a pas mbala ya batute mbali ya mwasi. Moi ça Ah ok. Mais au moins ça fait quelque chose de bien comme ça. D'être avec vous au plateau, c'est pour la toute première fois. Ah oui. Je pense les abonnés de Top Média Télévision, il y a beaucoup de personnes qui suivaient déjà cette émission. D'ailleurs, Maman Bijoun Ketani est en train de suivre cette émission. Maman Ogi aussi est en train de suivre cette émission. Maman Annie Bassiper également. Baza vraiment ébélé Bazo Kolanda émission. Maman Nathalie Nana Mosibou. Bazali vraiment ébélé. Donc toute la famille Libota en général. Bazo Kolanda en tout cas, Bambote ébélé. Bambote belé na famille Libota. En tout cas, non, mais famille Fezara Libota. Très bien. Et aussi, il y a Madame Christelle de Dios qui suivait cette émission. Madame Christelle de Dios, je t'avais déjà dit l'autre fois, Madame Christelle de Dios, ça là de l'eau, mon beau, c'est-à-dire qu'il faut battre goût. Il y a aussi. Maman vraiment bazali ebele au bazo kolanda émission au ya famille Libota bae au balingaka même Tata Po aussi Tata Po est en train de suivre cette émission depuis quelque part. Madjabou Talent déjà bientôt Afrique tour il y a Afrique Ezoya avec force. Donc vous allez une façon d'accompagner le travail comme d'habitude. Voilà. Bandeko nous sommes au plateau avec qui? Nous avons reçu qui Mokolo Lelo na Top Média Télévision. En tout cas, Bandeko na plateau ya lelo Vandina Papa Liandi Ton Lili Yalia. Bandeko déjà Vandina na plateau. Voilà. Yalia Ton Lili le fils de monsieur. Bon, le fils de monsieur Arti Kitambi, Arti Kitambi, paix à son âme, mon papa, ma mère, Timba, paix à son âme, à ma mère, c'est ça. Voilà. Ça. Donc tu es un orphelin. Je suis orphelin de pères et de mères et de grands frères et de oncles et de tout. Mais orphelin, mon couloir à la Balongola bango, bazali, tinga yeyoti. Nazo orphelin, trop beaucoup longolanga. Paix à son âme, avait beaucoup. Et pour mani papa wemba. Beaucoup. Yamana de papa, yamana. C'est toi qui ne bilingue, papa. Vieux beaucoup. Pas bilingue.
Bilingue. Mais tu parles un bon français déjà. Oui, je parle un bon français, mon frère. Ne t'en fais pas. Je te comprends. C'est la français qui vous semble difficile. Oui, c'est ça. Personne avait beaucoup. Maman, ce qu'on a dit, mais il y a un ministre d'éducation. Allez, là, il y a la passion. Le gouvernement va maman, ministre d'éducation. Et pas les on fait là, mon collègue, la tête, allez là. Voilà, merci mesdames et messieurs. Comprenez que c'est l'ambiance que on a plateau, on a vu ça avec Papa Lia. En tout cas, ça me va droit au cœur. Aujourd'hui, Papa Lia, comme on a eu vraiment, Ezali désiré, et comme Lia, Nani a peso combo ya Lianzi, pe alongolo combo ya désiré. Désiré, il a combo maman ando katilanga fufu, il longate, le wa maman kufa mtabenga nga swazate. Papa kufa na benga désiré. Donc wana Lianzi. Comme on a na bandi théâtre na école des artistes. Donc on a eu école des artistes. École des artistes. Il y a on appelle ça Zigora, maître respirateur, Zigora, Noël, Ifoma, Samson. Massa Mosco to Zagi Newana. Ba otatone ba ko pe sanga komboni na travail ndenge zalaki a komboni masana proposal on Zigora devient maître to pe se Lianzi maman ate oui Lianzi o se pe no ngali po ni na zabwe nando kota mututu mais ko sepela na kombo ya Lianzi c'est pas du tout bien non Lianzi za eloko sala ka moi mukusa pas kasi mukusa wana bien ti tango yo ka mukusa wana ezo salope gu donc surtout na butu so lali moi mukusa wana so na likolo donc tango sala bongo pongi pesa au sutri betongo etani. Très bien. Est-ce que aujourd'hui c'est ezalaka évident important que lorsque vous arrivez dans le groupe théâtral Moboué, dans la maison de production Moboué, combo moko o utaki na ngonda oye na ngona théâtre ba changer au combo wana. Ezaka kaka important. C'est bon, ezanango ezaka pas important, ego za pe important c'est. OK. Mais ego za pe important ou bien important. Yangwana papa, to ça que ne bilingité. C'est bon. C'est ça que ne bilingité. On avance. On avance papa, j'ai avancé. Bon, ezaka important, ego za pe important c'était. Très bien. C'est ça. Bon. Baluka kombo mobwe même ba mikena nzela ba ko na facilité ba benga yo keno se ba pesi kombo mobwe eza kilo te Wembley Wesley même ba mike ba en difficulté makasi on te Lianzi et ça facile. Très bien. Même moi no abotami lelo to ga qualité c'est papa Lianzi on a déjà facile. Très bien. Na sens wanande c'est très facile. Pour ça na ba tu belé ba jouera na ba vrai combo na bango. Très bien. Le cola. C'est na tangi o na mimingambo. Le wa Belvikani. A joué na combo net. A changé té. Et a combo net. Très bien. La patronne a autorité morale. A joué na combo net. Très bien. Basé belé. Voilà. Mais aujourd'hui au bandi au lobby groupe il y a Zigora. Wana au côté na aneni. Na 96, na bandi théâtre na 1996. 96 donc 4 ans après naissance il y a l'autre là. Donc 4 ans juste après parce que il est à Botami na 90. Non, il est à Botami na 90 donc 6 ans après. Et donc yo bandi théâtre l'autre là azaki na 6 ans. Ogugou non donc ça na 6 ans. Donc on a eu banga goûter tamuki. 96 na bandi théâtre na école des artistes. École des artistes papa évolution pendant première promotion ya we na Winzo. We na Winzo Zigora mukelele. Tous les gars, chaque vendredi, on a 12h tout kanga Congo. Pas na longwana na ke bafana et pas ya Tito Pika kuna matata Kingwe Bende motona tembe. Jolas. C'est quoi landinga ozunga so ozunga pete tikanga na kende. Tito Pika. Donc à partir ya Tito Pika akuna matata yende mutu sikoyo. Aye penda ko bimisanga na miso ya batu akotinga nzonzinga meminga na les leaders. Donc, Nzonzing, tant on Nzonzing, première Nzonzing, on a sali na 2007. 2007, titre à film et Panzamakita. Panzamakita en jouant, on a pris à son âme, Richard Mukoko. Il y a Mbata Zidane,
Eve Zidane le bota Eve donc Tito en tout cas à partir de Wanande tu as Kangamana Mukoko papa allez évolution ndenge kenda lelo. Très bien. Mais avant oya na théâtre, obanaki ko aspirer au salon. En tout cas na ngeka biloko mibale. Na bale makasi. Na bale pena makasi penda pour na avec bien. C'est biso tolo la vérité moi ba timiso ba c'est la artiste ça fait la position tété. Na za mutu. Na avec bien. Andoli nga bale makasi, na andoli nga penda bale makasi. Mais na théâtre na bale na ndoli nga makasi. Très bien. Mais le théâtre elo nini elingisa yo théâtre pendant que biso to yebi foot eza na mbongo ebele que théâtre. Théâtre n'a pas d'argent non? Ah mais te opé mat. Biso nyonso na biso babolo na bato mbongo. Topé makasi ya kaji. Mais au moins en termes il y a ba revenu. Foot eza na mbongo ebele que théâtre. Pourquoi au ponaki au se lancer na théâtre? Na lingaki théâtre pour chaque bato nzamba pe sa bango donne bango pour théâtre eza don nzamba pe sa biso kwa na famille na biso. Ah OK. Eza don depuis nous va faire nos dons le va français bien beau biso to na don ya ko sekisa bato. Personnel arrête mon pépé wana grand sœur na biso maman aboti matie matondo maté ya MMMM sans souci mon kilingonga akena gauche akena droite abalki apete vrigi point théâtre ndé ya wana onzamba pesa biso tango matie pe abotami a papa sali yango don soki na hôtel ye na mona ka epi ngape funa ngo maralo kwa ye ngapi funa sa galo kwa ye. Très bien. Mutapesa nga posa wana do mutalibanda te mutakati kaka. Mwana nga moko pe. OK. Mais aujourd'hui quand vous êtes arrivé dans le monde théâtral, théâtre au banota la télévision, lobby bino bozaki bana mikie, lelo bokoli na kati ya théâtre. Qu'est-ce que vous constatez de vous-même na théâtre? Bon na théâtre tout ça mon bilingue. C'est que bon wana et dépend de l'angate ba mitune za yo babi ya za yanga oui. En tout cas, c'est que moi j'ai constaté au théâtre, en tout cas bon. Na yebité na part na mona évolution ça. Évolution na sens ni par rapport ndenge ndenge ezaka lobby na ndenge komi lelo na ndenge pe ezokende évolution pende ezali moni oyeleki wana po biso tu tokosa te bon muto alobaki atala groupe salongo te oyo natala groupe salongo te aza te po biso tu sue pe tosala te ate se par rapport mpona groupe salongo par rapport salongo ndenge ezalaki mwa balimite ezalaki limite ezali na sens ni bango bando ekotourne mosusu na ozerte RTNC wana place moko kaka bakoyeka te kaka boye baochange kaka mais par rapport lelo ndenge évolution pende koma boza facilité ya tourner boye boke boye en tout cas différence wana penda yango wana elakisaki évolution eza en même temps na ntan wana mpe internet ezalaki te tobandeli nanu salongo balekaka jeudi na oyo na radio télé soki nini pa lelo ba chaîne ye belé quand même hein évolution ezali très bien mais aujourd'hui parce que na ndenge bino bozo kotala hier bozalaki na ba producteur na yoka bobeta tolo que toi qui na ba producteur boye est-ce que aujourd'hui on retrouve toujours ba producteur na monde théâtral? Mais les producteurs basate bon kaka biso mo ba artiste tokoma kaka ko c'est produit autoproduction c'est ça autoproduction biso na biso ka ba artiste lokola au vandi boye chom message côté na chombo que non on tourne les mercredis Belle Vie Candy aujourd'hui déjà programme avec non on a tourné na Bella très bien oui donc
biso na biso ba artiste sikoyo tomoni ke non lokola producteur basa te moyen tokanga maboko eza te oui po biso mo tobunda mpona mosala na biso. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le théâtre, parce que déjà en vous regardant vous avez plus de 35 ans d'expérience. Oui, oui, vous avez plus de 35 ans d'expérience dans ce monde ici. Un secteur qui est tellement critiqué, un secteur qui est tellement négligé. Bino bayaya oyo bomoni bana ebele baleki ebele koya bozo kolinga kocha nini en place pour na koluka moyen ya ko structurer secteur na bino parce que depuis toujours bolela kaka nous sommes pas considérés nous mangeons toujours na dernière place. Et vous les yaya Oboza a plus de 35 ans d'expérience. Qu'est-ce que vous comptez ou qu'est-ce que vous proposez pour que le théâtre et le monde cinématographique ya Congo soit quand même formé na ba capacité na ba potentiel au bino bozana daka biso bato lela te ba okuta kuta liboso na biso bazolela ta lokwa soki mutu lokwa ya sele azolela pe aleli ke no tala déjà 50 ans d'expérience mais ba artiste comédien tozaka ba orphelin de père et de mère. Wow, c'est profond hein? Oui, tozaka ba orphelin de père et de mère pour soki papa zaki maman zaki Ogeva n'a pas ta moitié, Ogeva n'a pas de côté. Mais le roi, papa, ça, maman, ça, on a obligé, place tout, bah, on met maillot, vanda, ou vanda, point. Pour me t'en sungayo, basé la rage, non, ce qui, au koufi, on a ce qu'on va, on est, on a nyos tout, et on a, bah, discours, il a béni, bah, tangelio, que non, il a commencé ceci, il a fait ceci. Il a fait cela, il a fait ceci. Oh, t'es $20, mon bimi. Wana yoku to zoyo kangoto monyango pété. Famille. Bah, oh, bah, tu as goué lango, oh, bah, sunga, tata na transporté, oh, répétition, oh, tournage. Même si on a battu, monsieur, bah, chola, gayo, yoga na théâtre, no sani. Yoga na kokana tel. Yoga, yo venda, on va noter au Lugana, au Saranata, moi, na sima batu misusu, bah, tu as bénéficié. Très bien. Mais c'est pas grave, le papa le tumba le babi. Faut pas payer ça, rabis donc toi vivant. Tout le monde, tout se peut la répondre. Et mon agent, on a dit à Moussa Nanga, bénéfice Nanga, Yango. Mettons déjà na Kofi, Bosso Menga Sege, Bochenga, Nani, Cinquantenaire, au Bolgana, sur Métropole, sur une métropole. Yanga Naga papa. Tous autres sont bilingues. Oh, t'es bonheur, tout. Très bien. Bateau batigaline. Omona tko mutu mutu omona opa na ine na vision sa théâtre. Ah, ngapina sa théâtre bakundanga ne bakundi. Très bien. Omona. Mais tant que ça vivant boy quand même. Théâtre, déjà médicament. Tout ça pour aider bate belé. Oui, oui. Tu vas na mon continue boy jour mutu ayebi biso. Et tu ngabili yandise to bi to yebi binote to kosi. Tu yebi bino tout. Boza ba tuté boza na ba vieux boza nango biso ba continuer to amadi to sunga binoti boa ba dubole la raté na TV que non mais souffrance hein tant on a ya na lele yo déjà na tiki ndako polele e kanga mite oh yepsi nganda ko za polele ndako za polele na kangi pa na yembangu na sili se bongo mona lukana ba kanga ndako tasiko. Est-ce muto azovanda pena bovandi boyo seki seki wa ba français mille bimi non ce type là il est comment ce type là non il est mauvais il est magnifique oui bonheur wana kotozo le belango muto azo sa musala na azata yo tongo. Donc est-ce que des fois aussi ça vous arrive aussi de réclamer vos droits na acquis des droits na ndenge de sengeli? Mituno papa banango pa bato babana loko la groupe salongo 1975 personnel basé chaba babandi musa papa banango nanu kene nanu kena ba président masumu tuna ye babiloko yo est-ce que oui bango ndete te yango mais selon vous lorsque vous mettez sur la scène batio sur scène au visaka catégorie ya batunini. Bon, artiste azarate que non, on a visé catégorie, posé catégorie. Pourtant, on voit des gens en scène. On a des gens en scène. Hein? Ouais. Dans la scène, on a que non, on a visé aux catégories. Non. Hein? Bon, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer. En tout cas, excusez-moi, je suis en train de
je vérifie un truc là. Ouais, nous sommes dans le bon déjà. Bon, c'est micro Nabiso Ango. Ah oui, bien. Alors, je dois vérifier pour voir si réellement la son on entre. L'enregistrement et oui, c'est ça, voilà. Ça, je comprends. Nous sommes en train de continuer, mesdames et messieurs. Nous avons reçu Papa Lianzi. Nakanisi, il est parmi Papa Oyo Bazali, vraiment dans Moussala Belé, dans la République démocratique du Congo. Basa Moussala Nabango, Ezomo Nanami Swabat. Alors, Topé Sabango, Air Bango Baza, vivant Boué, et ça quelque chose de bien. Aujourd'hui, source, il y a inspiration, il y a Papa Lianzi, et ça la Kanani, Pezakanine. Ah bon? Laissez mon tour pour inspiration Zambalola. Pour eux, bon. Nzambe a inspiré you. Nga amoureux Zarapena na vandi bwelo mo bweyelinga. Ah, moi nga mona na sekion. Na sekion tu go soinga mona na sekion osiko. Bota on a là osiko devant bateau. Ah oui. Donc inspiration en tout cas t'es. Et où t'as pas Nzambe pour les cabos on Nzambe n'aime taper sur. Très bien. Donc na kinarate que non biso pe toi animateur te que non faut tambola ka o to yo kaka em su ndenge animateur mo bo ba boire pour yo zo OK boire na kese na noter ba animateur ba sala bon na ba pour ba OK tambola na ba école ba yo ka em su animateur mo ba boire ka akangi cri na ye cri a batu aye a boire qui on se connaît kese na ba mo yo boire ka danger te biso siko inspiration utara et pas yemei. Très bien. Parcours Molaï, plus de 35 ans aujourd'hui. S'il faut parler, il y a parcours Nayo, Nenge Otamboli, Nenge Ozali, Tina Bisika Otozali. Je pense que vous avez eu à connaître aussi des difficultés, des problèmes. S'il faut encourager Moutumoko donc à Zanandaku, na parcours Nayo. Toko comprendre ni Toko Yebani. Non, encourager ce qu'on a besoin de théâtre. Ah! Bosson a besoin de ça, théâtre, Moutoua a besoin de ça, théâtre. Eh, il a pas si, hein. Il a pas si. Il a pas si. Il faut qu'on en a poli. Donc, précédé. Il faut andi madame ba difficulté nyonso. Hein? Surtout Yampiaka. Andi mango. Po eloko eboma surtout biso batamokili eloko eboma biso nini. Ngana go betelo lisolo ya vi na ngamo ndenge na lekisi yango. Mutu mso atabisa ba wana ye. So ngana osipote na ngamo lingango. Ngana olingango te. Tiko tango yezo ba go lingango te. Okoma pe na tango ngana komi. Po yo okozala pressé Mtutu, okoma le quoi yé. Mais yé wana oyebite aleginzilani. Très bien. Donc si on a besoin monde a reza penda reza le quoi muto aloni café. Oui, muto asali bilanga café donc reza la patience za muto ya munene. Pour la muto ya munene. Ah oui. Ce qu'on a pressé Voilà, mais tu as parlé à élément moko na kangi olobi pressé te zala poli zala patient zala ndima nyonso oyo okutana nango. Est-ce que aujourd'hui Babilo Kouana na théâtre eza lisusu na place? Est-ce que aujourd'hui le respect entre les aînés na ba frère na biso na ba sœur na biso lisusu bazoya ezali et ezozala vraiment établi na ndenge elongo bani? Bon, d'abord ezo dépend na éducation nde to yaka boye. Muduna mutu tant to sangana bon muduna mutazo laksana éducation oyo ya wuti nango epa na bango. Très bien. Donc c'est bon moni mutu asaba bilo mo boka mo noté a laksana ndenga famille na bango. Très bien. Famille na bango eza bongo. Yango na zo laksa. Diko bino bozo atan bo keti na famille na bango bo bana ko éduquer amso batata bona ba mama ba ndoko na bango. Tiens, ala isi bito ndenga famille na bango. Ba viva bongo comportement na bango yango na. Hein? Aujourd'hui, atabo foncé mutabon atabo bomele nzoto. Ayo kata changer. Très bien. Aujourd'hui, très bien. Bakaina. Aujourd'hui, êtes-vous fier babengayo comédien? Très bien. Nayo ga ngo fier na et ça la nga bien makasi. Nayo ga ngo bien. Ndena mando mona ngo pa Mathieu Matondo Matéa. Mtu se botelemi bo sandi venage no.
Donc wana muta munene na famille ko. Et ça là bien. Très bien. Avantage kaya ngwana. Côté etikali wana. Est-ce que le théâtre aujourd'hui te donne aux acquis n'ont besoin lobby d'ozala avec le théâtre? Théâtre bon. Il y a les besoins dans les relations, ça va. En tout cas, mais n'est pas et c'est à tous à la télé. Tous à la moitié. Est-ce que vous avez un regret dans ce que vous faites? Un regret dans ce que vous faites pour se dire, ben, donc écoutez, si je savais, je pouvais pas. Regretter sur Nini pour exemple ça nous des jeux au salon. Pour ça, ado au bandi gozwa, au regretter au bandi banatangati pour causer ba regret ya yo au lati. Et ça déjà musa na yo zo sala, aux solution. Donc les gens na yo, oza obligé ya ko continuer ko sala yango. Ado aussi ba regret aux solution. Pour vous c'est un bon métier, un bon boulot? Et là musala mo kitoko malamu et puis ça ba le kumu na ba place mususu. Ah, tu me dis, ah, tu je peux essayer de machine, mais place on a côté. Très bien. Mais Lelo, parmi tes enfants, moi, il y a lobby, papa, je vais faire le théâtre. Tu es dans Boya. Oh. Dans Boya. Au Boya pour une pendant. Papa, pour ça, comme pays de quoi RDC. Pour ça, la Congo. Et à Black Terre. Pour voyez, pas yon à Congo. Ah, il y a le monde ici. Papa, ils ont attend. Oh. Oui. Moi, on a lobby, papa, moi, je vais faire. En tout cas, on a dit, soko linginga no toyokana. Yebisa musamusu na bunda katana ko senga. Osa musala wana. Que no théâtre te. Ko sa ngote. Ki kanga moko na supporter nyo sezole kana kachi. Amzu na ebite yo ko supporter te ogo bunda. Loba amsuma loba mtutu otuti si batu misumi mara mitema ba sepe na ngote mais tikanga na sala ngoka. C'est que vous évitez que vos enfants basala na théâtre ezanine, c'est que nous apprenons que ba grike comment moi ebele ba pratique ma be comme na yebite ponga na sala ngote moi ebele na théâtre ki ngana za boye na sana nga grigite bon nga tela ga nzambo apesanga dona donc. Mais comment refuser Moussala papa sala comme moi na sali? Na koboya na sens nini pour egezoyer temps. Mais yo on lobby patience ça non? Te mais malgré patience mais temps wana papa pour ça la combo. Alors payer on peut au bundo sali combo na mto go fingo to mona pe. Ah finga va sali émission yo na ye le côté malgré na te va fingi yo hein? Souci ne zaka ke no ba a dénigrer yo papa. Très bien. Sur l'année mutwana yone bowele le côté à ta niveau mon côté sur mobile bowela ne moi cité sur ka moi si o memela mba ne moi cité mais mutu so liga alegi ka selu émission ta lianzo na kutu ye kutu ngakutu nzami merci nyonso le ka o internet ni. Mais aujourd'hui lorsque vous parlez boye et le monde donc matinga na motema les insultes na réseaux sociaux na regard na bino ba comédien ata ba fingi yote mais lorsqu'on touche na ba collègue na yo comment sentez-vous? Que yo makambo na le bati ya kitoko te ogondi make mutu bena olamukene na tongo pe osokoli no mai na yo pe oluki pe la manu mo bo lati ondimi ke bandi siko ko luka ba chroniqueur ye penda ndenge na ko sala l'émission après o sala nani jamais tout le monde muta sala na banque centrale a sala mutu ya sa soki na banque wana émission rien na UBA rien o sa ngote na Raobank o sa ngote na Equity o sa te o te muta sala note de monnaie a sali mutu ya nini émission rien. Mais comédien c'est la comédie émission. On dit que finga. Mais par contre, ça me fait na scène pour un chose à moins. Travail ça qui. Moi ma casque là en finga. Ah oui. Ma finga de ba champion. Tu vas na siko côté là. Que non lelo ah te. Muto na théâtre pe.
apa kombo asali eloni ya malonga pe asala to se to landeli pe ebele pe rien ah oui ba jouer pe ni o jouer mo jouer nini ou apporter nini eloni eloko te aka ne bo finga na ba mama na bango na ba osokola bango na ba tata na bango ba opesa bango ba poudre na ba parfum. Ça vous gêne des fois au monde ok na quoi moi lobby donc ezaki beaucoup plus les musiciens célèbre moi mais aujourd'hui les poisons tuerie et ça tout pembe na bino des fois ça vous ça vous dit pas quelque chose de chercher au moins il y a to sangana nanu to luka place nini mabe ezoko uta nanya ko sangisa siko photo luka papa masasi de masumu masumu oui wa président masumu yene ni na wa kasi ouais ai TPC yene di wa mo ka benga ke non te boyana mais la vie retourne à Bana. Bon, vous êtes là. Alors, après moi, je suis ça paye quand papa, tu es là, bon, ça va. Le roi a profité. Nani sous ma rambote, boyo kana toza. Très bien. Bon, les autres soyez papa, pour faire papa, les papa couler. Voilà, nous avons reçu un artiste bourré de talent. Alors, cette petite question, j'aimerais qu'on tourne à Ango. Vous avez commencé le théâtre depuis 1996. Depuis 1996. Donc les lots déjà bamboula donc ça les belé ceux qui 30 et quelques mboula. Belé 30 et quelques mboula. Entre 29 ou 31 ans déjà. Oh déjà donc au sali na théâtre. Est-ce que Oko s'est rappelé na film na yo ya liboso au sala na vie? Bon, film ya liboso c'est que fou et d'ailleurs tant on a banni dans l'école des artistes. Film ya liboso fait d'ailleurs ya na winzo to ando jouer bambolombolo. Awe na winzo zigura mukili c'est film ya liboso ya ngwana. Tu le nom liboso. Ya ngwana pour jouer na zamba. Pour tourner makala likolo. À l'époque on a payé théâtre ezaka na salaire. Qui OK au tourner na suka ozui enveloppe ozongi na ngonda. Non, bon, tout le monde na ba groupe. Pona bon. Siko kaka bo tourner bino ne bo bimsaka mais beaucoup tsalelo. Bozo kotsa te. Mais bino ne bo dan obligé à repesa faut tourner caméraman na ya fou. Pour amour et mosala. Pour na mosala ozo pesa ka. Mais au moins aussi c'était beaucoup plus avantageux pour na ba président ba groupe. Ba avantage na ba. Oui, non. Lelo répétition lelo bon pesa mutito repesa boye bon moni na chaîne kuna bilanga te mais tant bo ke luka misala o te ba singa o yaka na demande yaka na CV yaka na photo passeport mais na soko yo sous acteur ogomo bimiso komo pesa pour l'amour de ton travail wana ka pona musana mais siko muto yo ayebite boye bisaya siko baba ndo yebise ke no pesa boye alinga mais biso to sali yango ba sacrifice wana tout beau yabe opesi boye mo tourner te o l'équipe était na télévision o l'équipe mais on fait un monde na tournage ne di amo na ba fana bando ke zo cameraman tiko oge aussi cameraman no boye tournage bandi ti moi ba séquence ko ba cassette wa mike wana ba voilà ba 8 non ya non ba 8 c'est pas cassette wa mike oui donc ba moni pena ke no et si le comme na suka côté a pembe o wana image yeko ngaye théâtre déjà passé bacheyoka wana po balemisa motema keno otourne zela tiko ovandi jour ngo pièce eleki boye donc oleki te ozi telefone fonde ngai eleki te oleka na épisode oyo elanda wana ozeli mpe wana mosu eleki te très bien. Voilà, mesdames et messieurs, tozongi na nzela machine ya nono tozwa extrait ya film na bino cette fois-ci tozwa mon église est disponible dans Belleville Télévision. C'est par ici que nous allons essayer un peu de parler de cette grande maison Nakomo Yabelar Production ainsi que Naba Produit Oyo Ezoko Salema Nabelar Production où ils allaient chapeauté par Ya Belinda, ma grande sœur chérie. Nalela est fort, ça dit Robi.
quoi n'a pas l'air. Donc l'autorité morale, et j'en profite pour saluer 0,000,001. C'est-à-dire moko oyo ezanga na 99 pour comme 100 ezaya Belinda, c'est-à-dire boka goût quoi. Donc tozongi na nzela machine. Suivez les guides. Ouais, suivez les guides. Voilà, prenons d'abord l'extrait et puis on se retrouve tout justement après. Suivant. Surnomme. Je surnomme 8. On a un bicon. Un bicon, je surnomme Azo Yibisa Bana Israël. Quand je suis le monde, je suis sa fille Simic. Je sais qui n'a fait Simic naïe. Tanga livre na yo mesa na kutanga. Tanga. Tanga nyoto. Nada tangila yote. Nada tangila bola. Wewe kama unapasha nini? Na fundi livre na zetonam. Zetonam azo ibsa bana zips. Coco, mais au livre de ton nom, tu quand c'est mon compte. Oui, oui. C'est un livre compte. Yo moko mukolo livre ozo yeba na yote. Ba comité ba comité. Mais bah commis compte, bah commis des tournois que yozo. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. En tout cas, je vous avais promis. Ah ouais, toi, Yamina, ils menisés. Yepé, non, a changé dans nos métiers parce que beaucoup de comédiens, les gens sont commis TV, bango tout va commis analyste, bango tout va commis journaliste. Question à peine en tout naïe. Ce qui est manque, il y a inspiration ou manque, il y a confiance ou manque donc confiance de soi, et ça les sous-sautés ou inspiration et sili ou encore à moniter ba benganga les sous-sautés na ba théâtre ngo tikana se lancer na OP mususu métier mususu il y a très facile les ali ya koloba loba na ko finga batu na ba etando ike mais papa lia to tu comme on a na scène na kanisi ensemble avec vous to kolwa moyen to kabola li susu nteke to beta susu li solo il y a cette grande maison de production na Kombo ya Bellard et je signale à tout le monde que lobby mercredi le 22 10e mois 2025 sur Asosa na référence qui me pointe dans un restaurant Bellevue ba revue ya Bellevue et banoté kamawana déjà donc kende somba revue tanga Bellevue tanga les acteurs yokola théâtre pe à travers ba revue oyo kozwatan ya côté qu'avec il y a Belinda et kozala quelque chose de bien. Big dédicace à toi mon amour de sœur Katez, maman Marie-Jeanne Kamwanya, maman Marie-Jeanne Kamwanya. En tout cas c'est une mère oyo alinganga mingi Aurélie Mafuka ya papa Diamant, c'est-à-dire boka goût maman Anatole, maman Mami Anatole bisika des hommes bino nzambe donc bomba bino biso à continuer comme ça musala maman Bibiana, maman Bibiana je vous salue. Maman Nicolette Douma, je vous salue aussi. Papa Lia, Tozongiawa. Ah oui. Wana total extrait il y a film Nabiso et Zoleka na Kombo ya Mon Pasteur. Mon Pasteur. Wana o famille ya bakuluna, famille ya bakuluna boye. Famille ya bakuluna te. En tout cas Nzambe a bomba belle vie. Après c'est longue vie. Oh Salomon senga panzambe, on a bien non singela i panzambe. Doit appeler c'est sagesse et intelligence. Pour Salomon, azara nango. Oui. Mais tu vois sinzambe nzambe bakisa. Bakisa nga oyo pona kamba bacho nazaka na bango. Nzambe bina peso nini? Dollar na te nini te. Sinzambe nzambe pesa ka sagesse et intelligence. En tout cas, Bellevue Nzamba Baxi Mayele. Donc, tant que nous avons temps, il y a un film à bouer. Ils ont ma famille. Donc, on a un batachala de côté et l'autre côté, qui camarade Karamé, tout ça, la nyonso, tout ça, là, on a un film où ils ont les cas. Mon pasteur. En tout cas, son embelli, autorité morale, suivez les guides. Toi, la Sabatunzela, en tout cas, longue vie, Zamba Bombayo, Kende Liboso, Kende Musika, Oumela, en tout cas,
nyonso yo okana kosala na vie na yo osala yango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que aujourd'hui tokobeta nano rapprochement na yo na Belleville et ça les mandenge nini beaucoup tani sinayo beaucoup tani na yo na Belleville et ça les mandenge nini et salama et panzambe azar les arrêté tokotani kale lelo pété ba 10 ans te 10 ans muke OK 10 ans muke tokutani po so na beti ba parcours onyo tout les abiso makasi donc ego senga to vanda ata pendant une semaine na lobaka tokutani na nzela ya Richard Mukoko Mbozo pe ya Sonam tokutani wana ba tango tokutani wana tokutani penda tokutani tokomi pe kokangama kovanda kotambola soki na joie et pas mindondo pe ya Sonam c'est belle vie soki na leka na ba place misu c'est belle vie hein donc banda tokutana wana 10 ans mukie ba 15 ans pe mukie 15 ans pe mukie. Est-ce que c'est facile de travailler avec cette femme? Est-ce que c'est facile de travailler avec la maison de production Bellard? C'est facile ko même Bible lobby et la question batunaka ki batum bayi ba tambo nzela moko soki bayokani donc c'est boyokani c'est botambo nzela mokoelaxike boyokani c'est botambo nzela moko te c'est que boyokani na binote entre bino c'est que non nyama mabaza ki na kati mbikele donc na lobemo bien olobemo bien moi le quoi ngana ye na yebaka te towe la peni towe la ni oh namoni lelo pe towe la te yana question moko akomotu na bato mikolo est-ce que ngala mine tosala musala moko na atuna kiyo pe na atuna ipe auto tuna nga question jour anniversaire non na tournage ya Cardozo herbo sala ambiance yo na Joël oui na papa nani taille S comment il s'appelle Eyenga OK je vois oui en tout cas biso na yeto samusa moko te oh mais bozo samusa moko te ndenge nini bino nyonso boza ba comédien biso toza produit yaza producteur OK yaza productrice yango na kaka papa ata actrice ata terre azaka mutu yo to chaka actrice c'est très bien non mais toi tu es bilingue ouais toi tu es bilingue oui toi tu es bilingue papa très bien oui biso toza produit yaza productrice ça va productrice donc yaza wana pona biso pe toza wana pona ye très bien bon sikoyo towelani hein écrit amisi ayemba bi kujantinu kuyoka ino eliko lobani kasi kolia mbango otuma mnoko no pona lokoso te malam biloko naliaka nga na tonda mais nzoka te biloko wana moto wana ntango otya mnoko naziki ebe biso goût pressé très bien biso molomolo tokoma oyo papa tokoma nakala mpe tobande obanga pamba tokanisa bao bakendaka si bakoma nde bate bakoma na bango pete eza motu takendaka komi chez Bellard Production osali ba film ebele les films mo o pena dozalaka so fandi ezoyela yo en esprit eza film ni en tout cas film oyo bavi azalaki aveugle nga na mavioke tozali ba papa leki na ye tokomaki kozwa toyoki etambwisi na nzela tosengelaki tosengaka mbongo na ye bon na tikeli yango na batelespectateur botielanga titre ya film wana o Belleville azala aveugle papa liyanzi na maviokele bazala bapapa leki na ye donc bakomisi ye lokola comment unité de production na bango mpo bango bazwaka mbongokobelanga titre wana film wana Naomi Lufakenda servi Belleville na mesa chili fufu na biloko lokwa ya omona te nga na kota Naomi abimi ake chamega nga na kota na lia fufu ya Belleville donc ta aveugle sikoyo ayebi te ke aolia na nga batiele babuli na fufu wana misuni yango mbe na ndunda ndenge na niata fufu wana to akomprena te ntango kaka na silisi na sikoyo maboko na bimi ntango Naomi aye fufu te nga moke na tondi te
inakutana pale kinanzia seke ye mtale donc fimanization na vani ya bato tati ko mutu azozwa temps ya kokoma babilo kwa bongo mutu quand même a mérité ba. Selon Papa Liyanzi, qu'est-ce que Belleville a apporté dans le théâtre à Congo? Selon yo, Belleville a memini. So peno fan de lobby. Oh yedo a memi. Ezanin la théâtre. Ouais memi. Voilà. Question. Question à yo hein. Réponse c'est derrière. Ils appellent ça c'était. Ah papa, ils appellent ça. Au bongami. Au na bongami tan l'école. Ça dit donc qu'est-ce qu'elle a apporté cette femme? Papa, reconnaissance na vie, c'est très important dans la vie à Moutou. La vie, il faut la reconnaissance. Au bien, il y a une émission de poigne. Comme tu as combien de poigne, tu as bien un poigne. Tu as vendu, oh, tu as vendu, tu as habité en Zambie en tout cas. À raisonner, ni pour à 8 ans, aujourd'hui, tu as raisonné, émission dans la salle, on a. Na papa Liyanzi pour ça aime super bien. Tu vois, tu vas n'inga na oboy, ne loko mo boyo za ina likansi na ngote. Mais na ndia na funga shani ko sala émission. Tu comment ça émission et ça le bien. Opesinga mbongo oyo lobby atana lali na lamuki na ozwango kaka. Oui, donc. Olaki singa koloba et non opesa. Na pesi ombicité. Hein? Mais na laki zo ndenge ya ko pêcher. C'est ça et le quoi. Et dans ma BP, ce qui m'a dit, a mimi le côté. Et belé péo, oh, peut bazar qui peut même pas, il y a aussi courage, il y a aussi un peu de chaîne. Bah, comment vous amenez au voir bien quand même. Reconnaissance fait ça là. Pour vous dire, il y a une soin à terre. Mais na si moi mutu, il y a une soin à terre. Quand même, faut tout ça là. Reconnaissance. Papa répond soigner ça au fin. Le monde Mokili et Kokanisango lobby pendant que tout le monde croisait le bras, pendant que tout le monde se disait écoutez bisoto kokate, cette femme Nakomo Yaya Belinda avait osé. Pendant que les producteurs d'hier Azala qui soient producteurs soient na soutien phone de quoi moi si ameka soutien na misu na ye quand les sont faux atala nanu on peut ça body et ba meka wana ye azotala awamela shimbo ke belé wana jumsu na yoka pasi moko nagenda tournage moko pa producteur moko pe actrice na zo pe ya munena sala kombo pe producteur wana zo bise avant d'être comme mabe nini ceinture ya pantalon te ya jupe ya sous-vêtement producteur na ga oh yo kingandi oh bon ça ni sous-vêtement na salto no laksaba pose à la bongo po yo za producteur fu muto na sala ozimbongo na sima bato mais respecter merci mais lelo ba makambo wana nani osala ngo nani osala ngo po tango okene tournage yo bike nani abengi yo collègue no mta bengi yo abengi yo pe akopesa yo pe na oyo ozo mériter mais quand même côté wana reconnaissance fait ça là. Très bien. Donc, avant les cas, on va te conditionner pour les cananzela boy. Mais aujourd'hui, au moins, vous avez la facilité d'Inana à Bengio ça à conditionner. Cardozo à Bengio ça doit conditionner. Mimika Beya à Bengio ça doit conditionner. Au moins, c'est grâce à cette femme Odo Lobaki NON Bisomoko. Photos ou aller devant pour te sauver mon théâtral. Alors papa a bien dit à l'obi la reconnaissance, un point barre. Voilà. Aujourd'hui, s'il faut que les gens puissent retenir quelque chose, il y a passage, il y a papa Liyanzi. Ah parce que dans le plateau, on a créé là-bas tout le problème. J'aimerais à ce que que l'artiste a été comme ça là na savoir na a wande biso dans to sur la rande to partage expérience. C'est que les gens peuvent kokanga jusque là et pas papa Liyanzi. Na parcours na ye na onyo sa sali na expérience azanango ezali nini bon oyo mutu akoki kokanga na koleka na nga na émission en tout cas bon tolobeli mpe nini émission parcours na nga te kasi mutu akanga parcours na nga te parcours na nga eza ndenge nini oyo Marie Misamo aloba mpe asona vale ya bapa non, voilà, va pâter, banca. Et on est le comment quoi. Il y a un si grec n'a X. C'est le comment papa. En tout cas,
naleka na valeur papa mais quand même avec Dieu ndenge kaka nous ferons les exploits na nzambe nde tozolonga molomolo tokoma ti place oyo nzambe aomema biso en tout cas eza mosala mo malamu eza mosala mo kitoko ememela relation efacilité na makambo mosusu ekota wana place okanaki okota te mais faut kozala na maîtrise ebele botosi fo ezala boto surtout eloko wana botosi fo ezala komikitisa lolende efutaka te lolende efutaka nango te ngai dape ndunda ito mebala bango na feti te kibongai très bien lelo Bellard Production azo kotia ba artiste en valeur oui ezo permettre pena que l'IA a exercé métier na ndenge longo bani obligé très bien ba dédicace no de pa banani bon ba dédicace nanga en tout cas na bani nanu boye mitune zaki yaye biyano za yangai mutu asepeli na ngai te en tout cas limbisanga naza mutu na gobeta pe libaku naza mutu en tout cas boteni nga rigueur te na fingi pe mutu te na vive kuma mutu te na vive maba mutu te très bien ah totanga ba komba na tangi komba mutu te na lobi oya yo oyanga etali yo ndenge nga na leki yango nga na lobi en tout cas bon ba dédicace na pesi mbote na maman ma vie Prada Stone anniversaire na yeza le 28 nzamba bomba yo maman nzamba peso longue vie oumela Santa tumutombele kosima nzete te nzete ebukana seke libende oya bien wana penda soki eza nzete oyo moïse abeta wana ngo mai wana nde simbango Santa tumutombele ma vie Prada Stone mbote na bebe ndeke ya babebe mbote na Dorcas Buzitu mbote na Christian de Calva Ndombasi le grand Jogo Ndombasi mbote na Blessing Ndombasi mbote na Batutu bakombo kimi Empereur de Makosi papa na madini France mwana mikobos ye mtasa mikondo za mikondo mbote na Clara yelo aba Clara konsumu te pangande body bato mwana body bato na bisha mutaza nande kone na bina mabete konsumu te pangande body bato aya biode bekwenda byawe mwana mama ya body bato en tout cas mbote na batutu bolinga tonto Lili papa Liandi en tout cas naza bino po biso tozala bino fu bozala se bino bozate biso tozate botina na nimba benga so ba artiste bino fu bozala to tambola nzela moto alokola mbisi na mai bon ma mère téléphone ouais surtout bon ma mère nanga ezebele plus 243 89 54 96 613 89 54 96 613 so benginga bironga moko na mutembela na téléphone te en tout cas merci na ndingo ozali kanisi ya biso les artistes congolais nous vous devons le respect bon mérité yango s'il faut le loko dédier ko reconnaître mutu moko na carrière na yo et koza nani kombo na ye mutu moko na ko chata mibale te moko bon na mibale en tout cas na carrière nanga pour na reconnaître deux personnes tabanena Tito Pika akuna matata kingwe bende pour Tito nda memara na nzonzi en tout cas funa za reconnaissant Baudouin qu'est-ce que mot Tito Pika Baudouin deuxièmement pour na reconnaître pour mokiliye banga c'est Belvi Kandi en tout cas na pesi mbote nzela ya Bellard lelo pe lianzaza lianzi pour ba chem tu pe balande ba keno te afuto benga li afuto benga nan en tout cas maison production Bellard nzamba bomba nzamba pesa longue vie nzamba fungola ba porte famille bota mobimba nzamba bomba bino en tout cas ya mabeza musika au nom puissant de Jésus amen
Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Les bonnes choses, les alaka toujours brouillé. Donc les alaka brouillé. Que la maison de production Bellard, les dieux d'ici elle a continué à combattre là. Il y a Béline dans Nzamba peso sous Makas, Nzambe Apuso sous Pembeni pena ya bato. Le boko e pesa kayango pe donc zwaka. Ban ebele ata moko do subeli na maboko asali grand besoin na maboko o katate o pangusakaka. Nous ne faisons pas la force de cette maison de production, mais c'est plutôt la maison de production qui a la force, il y a Batuloko, la Babiso. J'aime bien parce que lorsque je soutiens Belleville, je soutiens tous les artistes de mon pays. Parce qu'il y a Dinana, nous soutenir sans problème. Papa Elombe sans problème. Maman Marie-Hélène sans problème. Maman Cardozo, Bande Konabiso, on a président Guécho, président Omar, président Pierrot. Parce qu'ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Et voilà pourquoi on vous appelle famille Libota. Famille Libota, Maman Ogi, Nzambazala Nabino, pour tout ce que vous faites. Mettons les artistes dans le miroir, dans Valère, va défendre Kamosala Nabango. Arrêtons de leur coacher Bango Bambeli Nasima Mokongo, de leur créer des choses. Côté la Bango Baposo ya Bitabe Nanzela pour basi Tabakweya. Ba carrière Nabango, ils ont tellement motuya, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des belles familles, ils ont des femmes aussi. Ba misusu bana mibali. Ndeko moi si. Comme le bakate que nous autres nanga ezaka privé. Pendant que nous autres nayo, il y a beaucoup de hommes au basirkilaka. Ba visitaka dans nous autres wana. Ce qui au commune niveau na c'est que au commune na site touristique. Moi si o alingaka mobali na ye de vrai. Bakoki ko betela li solo ya fidélité na ki a adultère parce que ça vient de soi-même. Ndeko moi si Kobe sa vite pour mobile doit la kakio mariage. On en doit s'imiter dans ma beaucoup. Merci beaucoup. Yann non. Merci.